Mokolomalo. Bandeko balandi émission balobeli mboka mbote nabino bisika bozwami ngai wabino Serge Mfwamba Muluba Bwende lolenge na lobaka ete Congo démocratique ezali mboka ya tata ya moto mokote ezali mboka ya yo na ngai ya kongomani nyonso oyo ayebi azali congolais na makila tope na yus na mabele otoloba yusoli na yusangine bongo bandeko tosengeli ko lingamboka oyo poete yango ezali mère patrie na biso mama na biso pe tata na biso ezi mabele ya Congo peuple congolais esengeli ayeba ko fungwama peuple congolais esengeli à comprendre la réalité peuple congolais esengeli ayeba banzela ni na sengeli koleke poete mboka oyo ezala lisusu na difficulté te bongo bandeko bino boko tala biso na mbandaka kuna na bulu na buluo na businga na gemena bino boko tala biso na Bwende pa na biso baluba Bwende bokei ko tala bandeko bako tala biso na chopo boko tala biso na Congo central na Mwanda na Ntsanga no na Chela na bakwa Dianga na bakwa Chimuna na Chilenge okiti kuna na ebite wapi na lupatapata kuna bino nyonso na kase oya Zambe ayebi ko batela ya kobatela bino bandeko nyonso boko tala biso na Chikapa bandeko ya Chikapa bandeko ya Kananga bandeko ya wapi na tangite ya Loja ya Lubefu bandeko ya nakota Kabinda Kongo eza monene bandeko ya Bandundu ya Kwilu bandeko ya Maindombe partout na République démocratique du Congo et ça la pas cité toko ki na tangite parce que kotanga 26 provinces bandeko ezali moins pokoso donc eznaza boza bino nyonso na katia motema ye bino boko talanga ipe na mikili na poto na France na kobosa na kabinote bandeko boko talanga na Belgique lokola esika la grande dame Louise Nkoyi na famille na bako tala émission eye bandeko boko tala na Brazzaville na Angola partout boko tala biso na nzela ya Molière canal plus pe boko tala na tosunga na télévision bandeko nyonso losako na bino bisika bozali et voilà lelo mokolo ya inga to ekokutana lisusu na moko ya bayi politique baye bako solo la penza makambo ya minene na kati ya République démocratique du Congo na bakala bino ete émission ya balobeli mboka mosala ngo ezali ko lobela vérité kotali sanabino nini ezali ko salema na mboka ye na kotombela dimanche et l'amour na prophète Konde Paul Dominique oyo azali leader ya confession religieuse li loba na Nzambe na ba ndiminyoso ya ecclesia li loba na yambeli bino mokolo malelo moko ya bapandi bato ba ko panza sango penza pembeni ya pouvoir ya Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Chilombo na yambeli bino moko na bango oyo azali motomoko monene un grand cadre na domaine politique azali bongo responsable ya parti politique bako benga Congo mon héritage o bazali ko abrégé yango na en sigle CMH Congo mon héritage zali nini boko yeba yango na kati ya émission eye bongo na yambeli bino le président national ya parti politique eye Congo mon héritage na kombo ya Ndeko Yvon Mundadi boye malamu okati ya émission balobeli mboka nzambe abatela yo maloba omboka ye. Merci mingi mwana mboka Serge, merci na bakongomani nyonso tu et merci na émission kitoko balobeli mboka toza wa poto lobela mboka to partager to sala analyse na biso pona kosunga ekolo na biso ekende liboso ngai nde mutu na kopeso. Merci pour l'invitation na mokona lelo to répondre na mituna ya bakongomani obazotuna biso mwana mboka. Merci le président national de Congo, mon héritage Nakomboya, le président Yvon Mundadi. Président Yvon Mundadi, yebisa bisonano, bakongomani balobina tuna motuna parce que na émission eto solo la kamingi selon mituna o bakongomani bazali kokomela biso yango wana bandeko bazali na ba famille ebele
balobina tout non motuna ya liboso lokola ozali moko ya bato alobaka maloba moko ya bato azali ko défendre pouvoir ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to utaki komona grâce présidentielle ba grâce présidentielle oyo etangamaki ordonnance monene oyo bapanzi sango bakosala na mokonzi mboka porte-parole lekaki bongo na RTNC batangaki ordonnance wana kasi wuta ordonnance etangamaki na sanza ya décembre oyo ezalaki na fin de l'année tilelo ordonnance présidentielle oyo ezalaki kosengete bayebana kobimisa bon nombre ya bato bazali ko respecter ba condition oyo batiaki na ordonnance wana babima na boloko tisikoyo moto ata mokote tomoni abimi libanda ordonnance wana ezali négligé to ordonnance wana ezali retiré to yebite yango population alinga yeba tina nini bazali nanu ko respecter ordonnance présidentielle wana te non moi namboka linko le bateke ba respecter ordonnance wana te je pense que nakata mboka na biso to vivaki to monaki babi na mboka na biso oyebi ete ordonnance ya mususu oyo elekaka ezalaka pe grâce présidentielle esengelaki ete baprisonnier bazalaki baprisonnier politique oyo batambwisamaki lolemo na bango mabe mingi na bolobi makambo oyo bazalaki na bapreuve te bakontrolaki yango te omoni ete bato mosusu babimaka bao baméritaki te mpo bakende kobima mais cette fois-ci je pense que ministre ya justice asali commission oyo bazostatuer baka bayeba moto nini oyo bakoki kobibisa à cause ya grâce présidentielle oyo elingi koloba te ke banéglige yango mais bapesi quand même moi tango ya koyeba tango bandeko bakobima eko malobi te ke non na groupe wana babimisaki moto yo akwaki misolo ya leta asalaki boye asalaki mabe mais po na nga po na koloba lelo liboso bakongomani ezate po na défendaka pouvoir ezate po na zana obédience ya union sacrée mais na koyi koloba ete na ba grâce oyo na kosepela lobi soki na moni mwana mboka Mike Mukebai libanda ekosala ngesengo mingi na sengaki pa ya mokonzi ya mboka atalaka epe émission yo alanda biso malamu mwana mboka Mike Mukebai aza père de famille je pense que ça fait 2 ans déjà où il a incarcéré je pense que tokomona ete makambu ya salaki to éviter ka salaki malamu asalaki mabe mais attirer déjà les leçons et le konino ya mabe ya salaki koleka bandeko mosusu bandeko journaliste bandeko ba opposant bato mosusu ba parti politique bazoleka bazo diffamer na mokonzi mboka bazo po ba propos moko malamu mingi te baza kutu kofinga mais baza libanda mwana mboka oyo a perché déjà peine na ye lobi soki abimi libanda ministre de justice mwana mboka Constant Mutamba talaka ya ndeko Mike Mukebai aza papa ya bana aza pe na posa affection ya bana na ye amema bango na nzoto je pense que attirer déjà leçon donc pas négliger ordonnance sauté baza ko statuer yango po baye ba kobimisa bato yo ba koki kolima ndeko Yvon Mundadi monsieur le président ya Congo Mon Héritage ndeko Mike Mukebai ozomona teke oyo za koloba c'est comme ça ozande ko sengela ye yondo za ko sengela ye parce que ce tokei na ba condition oyo grâce présidentielle et ko yiko pesa bato babima oyebi kende ko Mike Mukebai azali tangote parce que pour bénéficier de la grâce présidentielle il faut ozala condamner ozali condamné ce qu'on a déjà condamné wanande okokota na makambega tali grâce présidentielle kasi ndeko Mike Mukebai uta bakanga ye asambate akokota na grâce présidentielle ndengene je pense que toujours prenez pour la démocratie. Le roi de la démocratie n'a qu'à tamboka na biso. Il faut tout na mitune bele poni ndeko Mike Mukebai ya sambate. Parce que mutunyo surtout bakangakaye, bache sika moko fo basambise baye belo koni na sali. Ou bien ils a problème moko. Biango biso to sengi ke Mike Mukebai a umeli. Je peux dire malobani no Mike Mukebai alobaki ya mabe koleka oyo mwana mboka oyo atambolaka atambola makolongulu akumisa bangunza atambolaka partout oyo alobaki ya malamu ya vla libanda ya kotanga tena otanga kombonete pona pese crédité je pense que mokonzi mboka ministre de la justice pas statué pe na kaya Mike Mukebai aza kongomani aza na libota na ye batala likambo na ye lobitan to komone libanda je pense que tokobete la mokonzi mboka maboko tokobete la justice mboka na biso maboko aza ndeko yo nazala bestime belé
et na linga ke mingi to partager ba plateau mbalebele mais to somona ke likamone pe umeli mingi en tout cas aza quand même père de famille lobi sokaza libanda ko servir pe mboka et ko ndeko Mike Mukebai otangi ndeko bato mususu bazali na lokola ndeko Jean-Marc Kabund en fait ngana kotanga ndeko Jakindala yepe akota nakotanga ndeko Jean-Marc Kabund nakotanga ndeko Jean-Marc Kabund te nakotanga pe ndeko Jakindala te nakotanga pe bato mususu te je pense que ngana lobeli Mike Mukebai je sais je mets raison on a kolobela yango donc nakokota na kati ya ba polémique ya bato na te non naza président parti politique mais ezana baka na baka ezana kwa baka bandeko mususu je pense que ndeko Jakindala kala mingi tazala ki libanda oyebi ke likambo moko soki komelio même Bible ezoloba na kati ya Naoum la détresse ne revient jamais deux fois mais soki ezongelo mbalami bale moko faut tirer leçon nga naza issu yoka naza issu ya UDPS naza issu ya UDPS pour na koli mingi na UDPS ata lelo naza na parti politique na ngai Sphinx Alimenta no ipsa le komoko basala ka bras de fer te to basala ka défi na pouvoir en place te bino bozanga ite il faut qu'on respecte non ayebisaka biso ke biso toza yete donc toza na ba propos to koloba toza na makambo to koloba te mais bandeko wana komedi bango lokola démocratie comme lokola libertinage ya koloba de n'importe quoi je pense que le Sphinx limité que son âme repose encore en paix ye bazali ko banga tellement noble pour la libération de la République démocratique du Congo. Un objectif. Mais il y a l'élo, il y a moko, il y a positionnement, moko, il y a kolukaka pour nommer pour batoba monaye. Vous comprenez? Vous venez, vous diffamer, na makabo vous maîtriser. Ce qui est zongi na kaloko la mona mboka Jean-Marc Kabund. To senga quand même bref. Ba vieux était na kao ezongaka. Ah pas prouvé yango parce que lorsque on sa la légation to ba propos nos dans la télévision, il faut avoir quand même de preuves. Azala ki nangote. Moi na mboko muso to tanga kombo Jakindala. Asa quand même gêne, je pense que asa na venir na il y a quand même certaines limites au ko komater. Lorsque moi na mboka Serge Moulouba ya Bwende, batetelo lopango, n'est-ce pas, géomètre, bien qu'à chaque mesure. Ce que vous avez 20 sur 20, on dit qu'on a 20 sur 20. Mais ce que vous violez comme il a 20 sur 20, c'était au 8 mois centimètre d'âme. L'État qu'il y a, parce que, on est déjà à clôturer à lopango. Même la politique, on est déjà à clôturer à lopango. On ne peut pas, tous les katoko masuki n'engeni n'angodon, vie na biso mbatosa na haine. Non. Ils ont politique. Mais les opposants ont subi. Parce que moi, l'opposition est est-ce que tu as un opposant? C'est vrai ça, président. Mais oui, tu as un opposant. Frustré de pouvoir, c'est tout. Un opposant a accompagné le gouvernement pour pousser à Salamalam. Mais un opposant va frustré dans la résistance. Il y a une différence entre l'opposition. Et voilà la raison pour laquelle je que le métal au Baka été. Ce qui IDPS est du pouvoir, l'opposition qui existait sur la Katamoke, tout le monde a l'opposition est l'opposition ne peut pas, ordre dispersé. Qui est le porte-parole? Il y a l'opposition. Qui prend des décisions? Azalité. Au monde, il y a insuffisance politique. Bazo kende na ordre dispersé. To yebite nanyango o azotambu sa opposition katamboka na biso. N'est-ce pas ce qui va pimer le carabinier, ce qui va pimer le poste ministériel, balaboko comme opposant, ce n'est pas ça. L'opposition est à la kata makila, est à la kata ADN. Mais la bangouza opposition mon forcé. OK, OK, ko ebisa biso moi mouké slogan il y a parti na yo Congo mon héritage. La patrie ou la mort. Slogan na yo ezanini? La patrie ou la mort. Ah bon? Oui. Explique-toi un peu. Mais Congo est héritage. Congo mon héritage, merci. Congo est héritage au Nzambe, à Pesabiso, Oyo Bakoko Nabiso, Balega. Congo, Ndengezawa. Tokoki jamais kondima to kabola Congo na bapaya. Tokoki jamais kondima to cédé moi été na mabele na biso. Parce que l'héritage, ce qui va tiquer les bateaux, et ça bien privé à mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça bien privé pe ya bandeko autant en communauté et ça pour na biso nyonso tout. Or na kati héritage bati kaka liquidateur.
liquidateur a ko vanda za pe na mikolo na ye lobi fabe lobi ke non yo pe loko za liquidateur ko sali mo mikolo longa to chepe mutu mususu atika la liquidateur pona kota na ba bio batikela biso non na minute liquidateur ya Congo ezali na ye Félix Antoine Tshisekedi Chilombo oyo ba kongomani ba yebi bayebi mutu mususu te même ceux qui ont gagné dans le but que notre président éli même ceux qui ont gagné le but que nos pouvoirs ngam na pesa qui est loko la pep Kagame a commis porte-parole il y a une élection à RDC le but que non en 2018 en 2023 a gagné qui élection té ça ne tient même pas debout par discours en ngona loko to dans cadre dans liquidateur et là nous to ko ça lorsque nous avons des idées to que de verrier pour to pesa yango ou to ko ça ba revendication ou les autres qui dans cadre de la démocratie et non dans cadre de séparatisme dans népotisme to ya tribalisme ndeko Ivo Mundadi nyonso za koloba wana ezali ko banga kaka lolenge ba opposant lelo ba komi ko kende ko sangana ndenge ba kutanaki et pas ancien président tozalaki na ndeko Joseph Kabila Kabange présence kako bonaki bandeko ba opposition ba sangani ndeko mi ko ningisa bino ko lobisa bino mona mboka Serge tout na pe ba kongomani depuis obotama okomi na age osomona président moko ya ekolo moko en Afrique ton ami qui a poto a sali premier mandat a sali deuxième mandat a joué troisième mandat à Bonis a joué 3 ans à Bonis a qui a vendu ba collé étiquette moko noble il y a sénateur à vie lobby a comme rebelle to a comme opposant banda ko sangisa bato natikana no komona yango te soko lobby kende ko wana o azo bengisa bato zo ke no kuta la pour quel objectif pour quelle finalité. Vous pensez qu'entre guillemets, moi Namboka Fayoulou qui se prétend à sa président élu, il peut accepter le lobby Joseph Kabila ça y est, vous pensez que moi Namboka Moïse Katumbi qui se prétend qu'Azaki deuxième dans l'élection où tu connais Arundima Joseph Kabila c'est meeting à la Nicolo Nabango? Je ne pense pas. Si vous avez un bon objectif, il faut vendre la mission de Congo, il faut un objectif et deuxièmement, je pense que Joseph Kabila tant que Sangisa Batu, raison examinée premièrement et objectif parce que Joseph Kabila a dirigé Bisso pendant 18 ans. Na 18 ans, je ne sais pas ce qui mémoire n'a perdu ou bien ce qui dans la Macambo, mais dans un axe, mon côté, dans un domaine, mon côté, dans un Joseph Kabila. Dans le parce que Joseph Kabila a géré le Katamboko dans mensonge. Il a commencé par le mensonge. Lorsqu'il est venu dans ce pays. Mensonge, non, mais donc, je vais expliquer. Je m'explique. Lorsqu'il y a une étiquette, il y a commandant Hippo. Oui. Commandant Hippo. Il y a commandant Hippo ou il militaire. Avec commandant Hippo. Nassima Mikolo. Tout le monde a comment changer. Mon amboka, je pense que Nazo Lobapo n'a joué déjà ma menace belé. Le roi Tosal ba lobeli Yamboka. Na Lobapo Namboka. La divienne que pourra. N'est-ce pas mon amboka? Toyebi que histoire na kata mboko yo. Ezo yebi sabiso boy. Muto ya sali coup d'état de mutazoka pouvoir. Moutou a sali coup d'état de à pouvoir. Si ko yé mon amboka Joseph Kabila comme ka président ndenge ni nango po sali coup d'état na mystique ni nango na bana musée Laurent Désiré Kabila il y a sala coup d'état a sali le kombo côté à pouvoir il y a biba président donc na kata libota na libuma mon amboka musée Laurent Désiré Kabila batoma ile basala quitté. Est-ce qu'il y a sali coup d'état? Non, mais dans le but, logique, il y a tout dans le monde. Moutou a ça la coup d'état même dans le pouvoir. Musée Laurent Désiré Kabila, tout le monde. Ah, le but, il y a ça les coups d'état, mais voilà la raison pour laquelle si on a réflexion, tout le monde a réfléchi. Il y a ça les coups d'état, à ça les coups d'état, mais il y a un comme Mokonzi. Ça nous donc ce petit cabisso dans moi réflexion ici Kawana. Deuxième réflexion dans Gaï. Si Congolais ni dans moi sanganaka. Ou RDC est un royaume. Oh, ceux qui papa Koufi Bazu pouvoir, mais c'est pas moi. Congolais ni nango kota qui a sangana qui a voté qui Joseph Kabila pas comme qui Mokonzi. Parce qu'il y a ça qui commandant na armée. Ba pesa qui est rôle na armée. A comment qui Mokonzi ndenge ni nango. Si on a ba Congolais ba sangi sangi ba bimisa Joseph Kabila wana. Na nyango ya Congolais oyoyo abeta ki baboko ya sepela ki Joseph Kabila comme président. Ba critère ba bimisa ki président ba critère ni nyango pour ya comme président de la République. On a sa deuxième réflexion. Et troisième réflexion ngai. Bah gérer biso na mensonge.
n'est-ce pas ngana yo to ebiete Joseph Kabila ba botama libumu moko yena li passa ne ya mwasi na libumu ya mama Sifa. Mais na mikolo kwa to moni ke mama Sifa abota na été. Alors moko botama na non musu abotama soki wapi yango wana ba passa botama séparément. OK. Soko landi na ba âge komona ke li passa moko azama en 1968 musu ta minimum en 1970. Donc ba gérer biso na mensonge ba na leçon moko ta ko pesa biso et le koni ni ya bosana ki oyo biso soki tu basa di pa ki biso mbala liboso ba ko di pa biso mbala mi balete. Président Yvon Mundadi ba révélation za ko pesa peuple congolais sur le bango vraiment. Mais mon amboka to la kata mboko non. Siko ba révélation surtout ba pesa kasi mon amboka Félix Otet Tshisekedi bazoka ngwapi non nga révéla. Est-ce que makambo na zoloba eza lokuta parce que toza na ba preuve na kata mboko ba gérer biso na mensonge mon amboka. Toké malembe. Bon gérer biso famille ça la ya 3 personnes. Na kata 3 personnes na moka lobi ba tunye mutu na pa na bino ba pandi sango. Yoka réponse à zo pesa ye. Biso to komaka ba congolais na 1997. Donc si ko ba nenyo surtout ba ba congolais te. Président Yvon Mundadi. To komaka ou bien baza ba congolais. Non ba alobi bien. Mais mission ça na ba chaîne na bino. Abi ke biso to komaka ba congolais na 1997. Ozo comprendre. Na kati ya bisato ba o bon président biso famille moko na bango na kati ensemble bo pesi rôle moko ya munene na kati ensemble commission moko ya munene ya na kati ensemble mazo sabino ke biso tango to bade kokola na mboko o biso to zalaki to zoka formation militaire to dans la service national mboka ngwa Tanzanie. On comprendre. Mais nous ne sommes pas des Tanzaniens. Au Rwanda. On fait. Dans le but, biso to ba Tanzanie, to tali soka ka bosolo pa bon mboka. On le but que to ça l'émission balobeli mboka. To so lobela Congo. To so lobela mboka da biso. Na sa président ya Congo mon héritage. Congo c'est notre héritage. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. On se comprendre. Bo diriger biso pendant 18 ans. Yebisanga mokoloni no yoki président wana. Asala discours moko na lingala. Ok, oui, ça que non. RDC peut le baka Swahili. Mais Swahili est Keseni, Swahili le baka na Tanzanie, et le baka na Rwanda, et le baka na Ouganda, et le baka na Kenya, et le baka presque partout. Namona ta mokolomo côté président on a télémi hymne national zo mbabo ayembi yango. Non. Donc vous avez dirigé ces pays na mensonge. Botike la biso et l'autre côté na kata mboka oyo. Et l'autre biso to ko kanisa kaka mwanda botike la biso. Ezaka ka komona nde bandeko na biso bakufa. La tuerie en cascade, barbarie, na katamboka oyo. Souvenez-vous, souvenez-vous, Nandeko Nayo, un grand journaliste, Oya Koufana Mwasinaye, Frank Ngiki. Souvenez-vous, na Thérèse Kapangala. Souvenez-vous, na un jeune courageux, Rossi Mukendi. Souvenez-vous aussi, na Chebeya, le Lobana Naye Bakoma ba exilé, Banane Batika la Baetike. Et souvenez-vous aussi, Narma Tungulu, mon mboka, Ozono Bakosa Moluba Boende, Kanisa pe ba père de famille, O Baskalada Mir Bakota, Nakati ya siège, eu 2 personnes Batumba Bango vif. Souvenez-vous, Namakambouana, Lelo Sikoyo pendant 18 ans, au ticket de Bissolo, tu vas donner à leçon sur base de quoi? Kabila, il ne fallait pas pourquoi. Donc, pouvoir est à Bango, bah oui, quand tu as pouvoir, l'opposition n'existe pas. Il y a que des fistrés dans le mboka na biso. Bato bazana posa ya ba diriger pour bato ndisa mabenga na bango bakoma bato mbongo c'est tout mon mboka molobeli ya. Vraiment merci président Yvon Mundadi kanisa peuple congolais à Kotlanda vraiment très attentif attentivement yango na ngina so moi moké ndeko Mundabi. Souvent, ceux qui opposition à Sali Moko, bah, opposition, tout le résistance à Ligambo. Pour la nini et Bangi Sakabino, topé Lengi Sakabino. En fait, moi, n'en pas. Enfin, Nassili Snan Motouna Nangate, Oliebo Fandaka Kimia. Sortie médiatique, Yandeko Fayulu, Nangina tourne un peu. Pour Nayo et ça, Binonini, sortie médiatique, Wana. Non. Bon, mon aki, l'autre, mon côté, il y a valeur, on a ma Rambalobaki. En fait, nous avons affaire à un politicien le plus faible. Le plus nul là-bas opposant surtout la politique je pouvais tout accepter mais il a descendu aussi bas à Kiti Penana Makasi. A sali 3 sorties médiatiques ratées. Je pense que l'on connaît nango ezo bon moi namboka failli de sa haine. Moi namboka Serge Lina révélé le komoko.
lorsque Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na biso bato to botani to koli mingi na UDPS to bande ko zo malako to zaki na classe ya Sphinx alimenté Fayulu asalaka école buissonnière azalaka te donc makambo biso to zoa technique à politique biso to zoa ye azwa yango te yebisanga discours ekoko sepelisa yo lorsque mutazoloba Tshisekedi aza kozwa bandeko na ye bazoluta mbujimai bazoluta kananga azotondisa bango na Kinshasa azomema mosusu na Lubumbashi pona ko contrecarrer l'action ya opposition. Donc cela veut dire quoi? Azo inciter la population toba et kolo mosusu na haine contre Baluba. Mais s'il a affaire avec mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais si quoi a joué yango a commis si Baluba babimba victime et que ba ekolo mosusu ba se liguer contre Baluba lobito mona makambo le kaka na Lubumbashi. Donc ça le ko la zone incitation ya haine. Oui. Vous comprenez? Il pouvait tout dire mais comment à niveau wanaté. Est-ce que Félix venait Jubadou Nambujima et Nakananga aïna bona Kinshasa tini mona Lubumbashi pour pas contrecarrer l'action chef de l'État. Mais lorsque nous regardons quand même la institution Mbokanabiso, nous voyons quand même le président de l'Assemblée provinciale. Il n'est pas un Moulouba. Le président de l'Assemblée nationale, il n'est pas un Moulouba. Le président du Sénat, a Mouloubatin. Premier ministre Mbokaou, a Mouloubatin. Nasuka kakana nouana. Si ko balouba ko zwa bango po na kotondisa bango po ba contrecarrer l'opposition. Moi je vous dis que l'opposition n'existe pas dans ce pays. Félix Aza, un grand stratège, un grand diplomate. C'est un monsieur très intelligent. Oh le loi Tchebango do contre mire. Souvenez-vous, lorsque mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pouvoir naïe, tala jabane ko sala. Il prenait voire même avion à Jumutuka Keti Kingaka Tekekuta Nabato. Les gens disaient qu'à sala est l'eau mon côté. Mais lorsque Bazala qui nous bat le tout puissant dans Katamboko, Babane ko gérer, ko diriger Nyon surtout. Mais comment mon amboka Félix a choisi bango parlement, a joué bango Sénat, a joué bango cour constitutionnel, a botoli bango opposition, a joué FCC Kacha Panzi yango. Le lot yo muto azala ki yemei o tunda yakase na robenga a comme exilé politique libanda ba jiraka mboka na défité ba lukape ki bokonzi na défité Fayulu akiti. Moi je vous dis Fayulu a un problème il y a gestion yebisanga et loko nino Fayulu a simba déjà kenda liboso. Dis-moi ce que Fayulu a créé na kata mboka oyo dynamique opposition vitale quand même mutasala yango ya boto la kabilo kabato la muka c'est fait mon mboka Félix Antoine Tshisekedi mutasala yango et loko nino ya sa créé ya yeboka ko pesa biso na kata mboka oyo. Oui, le président Eli ayebisa biso na kata mboka oyo asela biso déjà nini yango na kata mboka oyo izini moko. Et l'autre côté, et l'autre côté, ce qui est le peuple congolais, bah gêne, bah comme il a esprit à Kofinga, mais ça vient d'où? C'est Fayulu. Pourquoi ça? Comment il cause ça? Comment il mais c'est Fayulu. Yo so mona batunini ya la muka to décidé ba ya no ba finga na nte ba no terme mo so on boni na zolo baboy so keza na kan ya opposition okomona bato ba ko rétorquer ba côté ba finga batute na kata YouTube no loko ka ke bango ba ko finga ba ko zala na prise à position ba za na esprit ya écoute te ba linga kate bato ba lo ba polele po bango ba za na DN yo ba kotisa bango po na ko rejeter makamyo surtout ya bloc. Fayulu n'est pas un donneur de leçons dans ce pays. Souci n'angé zali Fayulu banana organiser batoza na bango pembeni. Lorsque yo lobi ko ya élection té. La mouke ko ya élection té. N'était sur la mouke est dans la partie politique et dans la plateforme dans la partie politique té. O pekisi bande ko nyo surtout ba ko ya élection té bona boy. Yo na sima mikolo zongi. O foulé ba ambition ya bande ko na makolo. Bazana intelligence, bazana boignan, ba ko na ba institution boko po ba kamba. Mais bango mo réclamer quitté. Bango ba réclamer quitté wa piango lelo. Est-ce que bon abato musu ba l'excuse belé ba le kaka pour na kotanga su kombo na ye. L'opposition n'existe pas. Fayulu elo ka liboso alongo la esprit ya haine na motema na ye. Oto bengaka ba Kongo ba lo baka keto na motema na ye. Ki bokonzi ba wela kangote ki bokonzi utaka pa ya nzambe. Et pas ya nzambe. Pembeni na ye. De vos kitoko amuta kasai. Ouais. L'exis légal en origine na kasai. Prince Penge, en origine à Kassai. Mais ce que tant que vous avez comme ça, vous pensez que Batunyo surtout comme Balinga Kafaï, Baluba Bazana Katiwanate?
Bali papa na kati wana sortie médiatique ça sortie médiatique moko raté. Lelo bobengi sortie médiatique on a raté malgré et lengisaki bato mingi. En fait, elengisi bato sur base de quoi? Moi Namboka, il faut pas toper ça rappelle crédit Moussousou. Vous pensez que Namboka fallait revenir sur base de quoi? Il a commencé par le chanson Yoyebi et Rouya déjà disque wana. Il y a président Eli. Président Sengi et le bon. Il y a la biso ba PV oyoyo ozala ki Eli. Ayela biso ba PV ya mapa na ba PV ya mikate ba PV ya nineti lelo atika la président Eli kaka yemoko aza président Eli ya Faden House et si la part Faden House gestion ya Faden House a pas makoka ngote ba c'est là Faden House moutayaka ko fungola Faden House mon mboka Félix Antoine Tshisekedi to pesa fa le sous République démocratique Congo pas ko sele yango to pesa République démocratique pas ko sele yango azela naye. Je pense que tout le monde en 2028 sélection et Gozala. Ceux qui aillent sur les baya, ceux qui ont Kobima. Ok. Mieux. Président Yvon Moundadi, Mwanamboka, Nazali Kotali Sana, Bino ete, Nazali Koloba ete, Azali Bongo, président, il y a parti politique, na Kombo ya Congo, mon héritage. To solo na no mwa moke, bozali komona ndenge nini, na o manso ezali kolekana este ya Congo par rapport ya Bitumba ye, ezali lelo bolali o Congo o biso to récupérer mabele o vanda sou mikonomi bale o ki bazu yango lisusu eloko wana eza ko sala po lolenge nini et puis pona nini Bitumba ye kaka makasi tangu tata mokonzi azi ko changer équipe une grande partie ya ba dirigeants armés. En fait, moi Namboka, voilà la raison pour laquelle on a la raison kaka otolo ba été muto zo lo bana ko zonga na kata mboka ote. Je pense que Bitumba et Bundama par la banda kala ça fait plus de 2 décennies. Est-ce que bande konabiso ya PPRD to bande konabiso ya FCC balingi lolo to zonga sous na contexte yo mwana mboka Kabila amemela kabiso oya vandaka na pembeni Jean Nani Paul Kagame vandi na droite Museveni vandi na gauche batie na katikati a négocier na ba M23 pour Bitumba si la po asa la brassage na mixage pour être armé na biso ça va infiltrer pour être bazo mabele ndambu ya mboka na biso ba no pesa ngo ba paya te logique ko na mona mboka te soko yebite na 4 armées to qui infiltré na ba généraux ozomona alongwe na ngambu ya kozala armée congolais ake na ngambu ya kokoma rebelle parce que ba moni ete mboka lelo esimbami na bana mboka. Je pense que ba dernière intervention ya Mose Laurent Désiré Kabila oui, mais le cas c'est nga biso moloba bwende lobi na ba province surtout na ba village tous avoir même maponga tous avoir flèche il faut to bunda pour école na biso parce que na ngamba Kigali bakanisi lokwa bango ba de nord na leso bakota na kata mboka na biso pour na ko diriger biso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yé a ko jamais ko négocier ata na discours na ya lobby liboso ya ambassadeur à lobby était tous na ba ordre ko zali bana te to ko bunda to ko défendre école na biso yango biso na Congo mon to lobby que la patrie ou la mort. Bitumba s'est intensifié pour le moment pour Nanini. Pour moi, Namboka va comprendre le commandant au bâti de l'eau. Moi, Namboka m'a su dans la ligne linga souki sa moi makambo. Il y a moi Namboka. Vous diriger Bitumba na est. Ah, vous diriger. Mais Bamsu alobaki azali moto à côté kuna. Non, mais balobi kaza moto à côté kuna siko bazo bangani. Il semblerait ba olobaki azali moto ngambo. Yebisanga bandal mikolo surtout ville na ville ngo baboto libiso. Biso moto to boto na ba ville nyonso tout. To lobeki na 2027 okeno kota tina Rwanda. Poto yebisa bango ete mabeleza bakoko na biso. Mabeleza héritage na biso. Bango ba pesa bango ba miliki ya mazuya ba pesa bango na bangombe na bangomba. Biso ba pesa biso nkito za na kata mboka na biso. Ba sepela na nkito nzamba chamba pa na mboka na bango. Batika nkito nzamba chana kata mboka na biso. Bangotika ka boye tu es sûr. Parce que bangotika te pour école za bango te mboka za bango. To biso les to bête, to bunda, to beta, to remporter. N'est-ce pas? To bête la FRDC ba boko te na bande ko. To bête la bango maboko parce que zali armée ya mboka na biso. Parce que musalo bazo sala, bazo la la libanda, bazo bunda pour na ko récupérer école na biso. Na bête di bango maboko sima mokonza mboka ya école. Bravo. Na be fort nyo surtout ba fournir les loyo ba vilo ba to ba kanisaki.
Yo monite ke bandeko ya opposition na bandeko na biso ya ba politiciens soutani ba so sasu makelele mingi te pona lobate ceux qui va récupérer ville moko ba sala makelele mais lorsque FARDC na bandeko bazali ba récupérer vous mutu moko sasu makelele to bete bango maboko c'est pour vous dire que bazala kana souci ekolote bazala kana souci positionnement na bango ya mabenga na bango non c'est à dire ceux qui bazali kozwa bamboka ya Congo wana nde bango baza ko kumisa hein wana nde baza ko kumisa mais ceux qui Congo ba FARDC baza ko récupérer bamboka bazo basala ka ba commentaire te na yoki ba politicien moka soutane ba lobiete rôle ya ba confession religieuse ezala raté ya ko sala ba déclaration pour ba que no kumisa bato mais soki bakangi bamboka ezala rôle na bango ya ko yebisa bato te ba ju bamboka gouvernement zo sala l'autre côté lorsque gouvernement a bandi ko récupérer armée na biso sala mosala bango ba ko koloba te mona mboka soki to linga ke koloyo to ko sala malamu siko mona mboka moluba bwende yebisa ngai ba rebelle bazo boma ba congolais o bazo violer ba mama na biso o bazo tika mboka na biso na désolation yebisa nga baza ba adepte ya nani baza ba adepte kaka ya mutu moko na kata mboko lorsque soi-disant les généraux d'une jeune nouvelle nga sala rébellion asali rébellion aza muta uchuep na ngamba mutu ezotangela biso kombo nanga uchuep bato ba uchuep bato bazo bomekolo pourquoi bako vanda na mboka te so ba congolais baboma ba congolais to vanda ba congolais to sola pour on que na rébellion pona nkita ya mboka na biso Félix est un homme béni Félix a li pamboli ya mboko yo Félix a président ya kolongola biso esika moko akozongisa intégrité nationale oza ko tenir compte na ngona population est-ce que oza sûr que population za ko ndima yo na o nyoso zali ko ba en fait Félix a to tambola na kata mboko te a tambola ba veni bazwa Félix a to tseke chilomba tambola na mboko yo bazwa o zo benga batambola na mboko na nango bato ba betela maboko bato ba Hollande mais difficulté utaka wapi kasi tant que peuple aza kolela libumu nyongwa libumu le problème ya congolais za kaka likambu ya libumu te. Nous devons étudier l'axe. Nous devons étudier l'axe. On a le bique. Moi, je suis Félix Akutaki Liboulou Moko Moulaï à Zipi Yango. Ma réalisation. Ou moi, je suis Félix Akutaki Seketchilo Basali. Ma réalisation, c'est aller jour et la nuit. Ce qui est une mission pédagogique. Totali déjà ma kambo kaka Félix Akutaki Seketchilo Basali. Yoza Moluba Boendo Tambola moi mingi. Yebisanga botika ka aéroport ya kitoko ndenge na Kisangani na mboka ya manono ya Mosée Laurent Désiré Kabila école ezaki ya Mandala lati nana ngo tongi ba école oyo lelo école ba école moderne ba preuve ezali yebisanga na mboko to bino boye bokutaka stade de martyr ezalaka bokutaka 20 na état moko ya délabrement yebisanga tango bino bojuki bo continue kata mboko oyo salle mético ba musicien mine ba ndoko beta concert zaine salle maman ngebe contenera combien de personnes yebisanga nzela nini ya malonga bino botikela biso bokendaka kosala inauguration na aéroport ya Njili bosengi bato bambo bokei na bandu noko na makobo ya kuna bokei okura lotiliki koya lotiliki ata kutu bouger pambe pelaka mais la province peut ça na ba province ebele pendant campagne tata moko mais moi na mboka Félix atali ba promesse na ye azo réaliser non azo réaliser si ce que bato balobino ba makambuté azo réaliser lelo le makambo na nzela zo sala matin Équateur. Moi, je ba touchaka nyoto na bâton magique té. Bakendaka axe par axe, secteur par secteur. Le mal à ba Congolais baza trop pressé. Moi, je tangu yo koli na kata mboka oyo. Oyebaka ba dignitaire, to ba opérateur économique, o ba simbaka économie mboka na biso. Yo yebaka ba kombo na ba kombo ya ba med ya ba so ba jinchang soki manani. Ata mokete. Ba utu ata tukan sebu. Tozalaki na Kansebu, tozalaki na Bemba Saolona, Jano Bemba Saolona, tozalaki na ba Kansebu, tozalaki na ba Dokolo, tozalaki na ba Lusakivana. Lelo ba kombo ne bunga. Papa Ledia. Bon, ye tanga kombo ne pas que na el bogo na tanga kombo. Mais non, ça y parmi ba grand commerçant. Non, azaki parmi ba grand commerçant, mais si ko lelo za commerçant comment na el. Na matadi na yebaki mususu ba benga chez tonton. A comment donc tozalaka na bango, mais lo ba kombo ne chez tonton. Yo ndengo koli ono ba de koli alo synthétique. L'eau c'est un bumba. Plastique. Oui. Il y a plastique. L'eau c'est un bumba. Mais bumba na oki aza produit l'eau bientôt là. Mafuta banda ko uta na ingende no. Mafuta mboka na biso. L'eau la posa ko lia. Nko vina ma deso uta na Congo central. On a posa ko lia fufo kenet na bandundu. Est-ce que na mboko to lia ka suma sangwa mayanzi? Ezali susu. On va ko lia wa bildir ezalaka.
Eh Birgit, tu sais ba soja ezalaka na okanisa pasi non wana ezalaka lisusu yo yebi nyampoule te oyebi gratana te etenda Président Yvon Mundadi ngonga na biso e Belemi toko clôturer émission na biso na motuna moko naza na poso répondre ngai sincèrement président Yvon Mundadi nazali go rappeler na bato lisusu azali président ya Congo mon héritage oyo alobi slogan na bango c'est la patrie ou la mort ekolo toliwa ekolo toliwa biso toko défendre ok merci pour na wana ezali drapeau na bango donc c'est-à-dire ndeko Yvon yebisa biso est-ce que parti na yo positionnement ya parti politique na yo Congo mon héritage yebisa biso position na bino par rapport à constitution par tout monde bato nyonso bako belela sur la constitution o tolingi boy est-ce que vous allez soutenir vision ya mokonzi ya mboka en ce qui concerne projet nyonso akosala sur la constitution d'ailleurs na kata Congo mon héritage on a 10 résolutions technotiques na parlement pour ba étudier sur yango to le bet to so accompagner mokonzi ya mboka pour un changement à la constitution et non révision. La constitution a été rédigée dans Mboka Bapaya. Beaucoup de personnes bazalaka na moi flou bakasaro sama na Kisangani. Et sur le bactère yo ba rédiger la constitution baka 21. Mais na kachana les aka ba congolais misato. Oyo yebi ba kombo na bango. Misato. Siko 18 batika la bazala banani. Et ça na ba article na kata constitution oyo pesa batukanda. N'est-ce pas na kata mboko to mona Kabila lobiete a changé 17 article de la carte conscience le biais je marchais je circulais dans Sengi Batou lorsque nous avons fait démarche pour dans la révision constitution Batou nous dans la bistrot nous sommes dans la Belgique nous sommes dans le je peux dire que c'est ma constitution cela veut dire quoi constitution notamment on a beaucoup de constitution Kabila un grand pays comme la République du Congo notamment on a constitution ya Moutou nous devons quand même nous pas les Kabila bangi sarabino abangi sabiso ne lote pour niveau soki amuto aza kolobate et bon mukola kolo te alobakate po azaki na maloba kolobate mona mboka lobakate po ezangi azaki maloba kolobate avant ni mboka ça la discours mo convaincant yo landie pendant 18 ça les discours mo resepeli si yo apa mokombe maki apa yo ça la discours mo resepeli ça yo tozo banga yete azumbo ko yo azu en otage. Donc Ndeko Kabila azwaka mboka en otage. Oui bien sûr que oui. Azwaka mboka en otage dans presque ma domaine presque surtout. C'est vrai. Nous devons stabiliser monnaie en mboka na biso et pour la likambo constitution tozali sima mokonzi mboka. Constitution oyo il faut tout ça la constitution ba congolais. Référendum et salama. Basa la commission moko ya été de discipline. O ba ko vanda ba statuer lo lengeni na ngoto ko changer constitution ya mboka na biso ezali ya ba congolais to bomba ngo sika moko na vitrine miroir ezala na soto liko ke dotal to consultango to na constitution ezala ka ndambu ya ba belge te ndambu ya ba français te na ndambu ya mboka ba payate bozo va constitution mboka na biso bozu ba article ya accord ya le mera beaucoup de na kata constitution mboka na biso po bozo mboka na biso na kiboumbu to ko changer yango biso to asima mokonda mboka pour constitution la réviser mais va changer constitution ya mboka na biso. Merci président Yvon Mundadi Nakanisa Osilisiwana. On appelle ça 30 secondes encore. Non mais non, je pense que j'ai aimé beaucoup émission Lelo, mais j'aimerais asima to ça l'émission moko pédagogique avec beaucoup ya ba image et belo comme on a été 18 ans, na 6 ans, c'est le jour et la nuit pour basala et le côté batika mboko yo na pasi le mal ya Congo Kombo Nango Joseph Kabila Kabangi pas même sur la liboula et bande komoko bazana mbandaka balobi to sala nini pour être to comme pe na Congo mon héritage. Je pense que to kopé ça yo ba coordonner nyon surtout na place à siège le lengeni ne ba wi ko s'adhérer. Je pense que toi na représentant na biso na Gemena alors comme tina mbandaka to kopé ça ba na mikolo ya numéro na biso téléphone adresse na biso complet de façon que baya ko ça l'adhésion na bango baye ba que Congo mon héritage avec jeune parti mais dans l'école du parti le loto ça l'entrepreneuriat toujours là qui s'abattu na classe siège ya parti politique na biso toujours là qui s'abat jeune na ba papa ba mikolo lo lengeni ni ya kolona pe lo lengeni na ko boko la bibwele lo lengeni na ko ça la pêche tous na professeur ou azope sa cours na katia parti Congo mon héritage totombo l'agriculture totombo la pêche totombo la paix élevage na mboka na biso et ko ça la moi malamu mengi donc nous mettons l'homme au centre et nous disons la patrie ou la mort
ekolo toliwa toko défendre mabela bakoko na biso. Merci beaucoup Ndeko Yvon Mundadi. On a sali ko rappeler na yembela ki Ndeko Yvon Mundadi oya zali bongo président ya parti politique na kombo ya Congo Mon Héritage. Bongo bandeko balandi ya émission balobeli mboka tokomi na suka ya émission na biso mokolo mwa lelo yango wana nazali ko tondo botondi na bino nyonso bokotala émission eye nazali toujours ko rappeler te na Lualaba le 1er février et Zali Bongo na jeune ya Lualaba oyo bazali ko préparer café politique monene oyo et Simba Mibongo na maître Trésor Mamba oya Zali Bongo président ya Ligue des jeunes ya Fidek parti cher ya gouverneur mama Fifi Masuka maître Trésor Mamba Zali ko bengisa ba jeune nyonso ya Lualaba baya o balingaka politique baya penza ko yoka ma solo nini bako beta bati tatali sabango politique ali eloko nini nampe bino baye nanu bokota na politique te bengisi bino kuna na Lualaba pa ya maître Trésor Mamba donc na koza na kolezi wana boya comme vivre penza le 1er février oyo l'an 2025 comment est-ce que Fidek topé bande abengisi ba jeune ya Fidek pe ya Fimas et surtout que maître Trésor Mamba azali li sous président ya ba jeune nyonso ya union sacrée kuna na Lualaba toujours na Lualaba na zali ko remercier excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe oya zali bongo ministre provincial ya intérieur vraiment coup de chapeau na yo parce que ba ebisingai ba jeune ya Lualaba ba komi ko ya bango moko o tinda bango na kanyamaka sese balobi ete balingi soute ko sa luna balingi soute ko kende ko yibaka biloko bato balingi susu ko sala ba crime te yango balobi coup na ebisa yo excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe azali naza ko rappeler ministre provincial et intérieur ya Lualaba ete ofungola bango nzela po ete bakende na bango kanyamaka sese bazali ko banga ete mibeko ya l'état et kanga bango na kobosa na peli sous Ndeko Henri le vôtre kalala toujours communication ya ministre provincial ya intérieur vraiment coup de chapeau na bino na duba na wacha bandeko ya otuwele na ebete boza kolela otuwele mobimba bolobi ete na kati wana makadam ezalaka te oyo population akoki kotambola or pour mona makadam na otuwele il faut kota na Kibali Gold Mining. Gouverneur na ebité ba gouverneur mususu musani bosalaka monsieur le gouverneur o azali na otuwele kuna bon meka kotala ndenge nini bokoki kosala nzela comment oza komibenga gouverneur oza bozo koka kosala même pas nzela moko ya 1 km pour la population atambusaka mituka na bango obesoki mbula ebeti paza okoka ko vivre te boza na ba entreprise ya minene eza lokola Lutula Trading Company mwana mboka Jules Olango azawana c'est un congolais il a son entreprise ya construction akoki kosala misala minene poete makambo eleka malamu vraiment ngai na ebisaki bino ete makambo ndenge ezali kosalema Congo ezali mboka na biso esengeli tozala toujours na amour ya République démocratique du Congo soki toza na amour ya mboka na biso te makambo ekosalema malamu te na zali lisusu kotalisa na bino ete mboka oyo esengeli telema Congo ezali lisusu na étape te ya esvanda kakaka tozela kakaka oyo ekobonga lobi non tous les jeunes ya Nord Kivu, ba jeunes ya Sud Kivu, bo telemela, bato nyonso bazoya kopesa bino makanisi, po ete bo balukelaka Congo, bo sangana na ba rebelle, bo telemela bato wana nyonso, po ete c'est très dangereux parce que lobby bana bozali kobota bakozanga modèle nini bakota classe, bakozanga modèle nini yeba ko vivre ezali malamu. Merci pour na bino nyonso botali émission, merci na madame Plamedi. Vraiment, Nzambe banakobatela yo madame Plamedi no asibaki biso na prise de vue na zali kobo sanate motolokola nani Buba Lutadila esika azali vraiment Nzambe ay banakobatela ye DJ Lutadila kuna na comment dirais-je na Molière Canal pende côté de kuna na Molière Canal Nzambe ay banakobatela ye vraiment ezali sengo makasi bisika nyonso bozali wana. Merci beaucoup na bandeko nyonso balingi
kozala parfumé malamu lokola ngai moko moluba bwende esika ba parfumaka ngai Balekaz cosmétique vraiment na numéro 2 avenue India na Kasavubu vraiment bokende kuna vraiment bokomona Balekaz cosmétique parfumerie o esala kaete moluba bwende azala malamu ngai na bino to kokabona awa merci lisusu na président Yvon Mundadi na invité on dimaki invitation na biso nzamba ibana ko batela yo dimanche lam na yo pelibota mobimba bonne année 2025 encore vraiment na tikibino ngai na bino tokutani bongo mokolo ekoya mokolo mwale